Na kombo nzambe tata mwana pe tata moni bongo santu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi yangai wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Batata ba maman tokuta ina bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission tokosala la kabino les analyses spirituelles. Batata ba maman ndenge tokolobaka yango tango nyonso émission les analyses spirituelles tosala yango na sentimate tosala yango pe na plus antérité. Émission les analyses spirituelles tosala yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango, kasi soki nzambe asepeli te batata ba mama ekozalaka pasi po ete tozwa oyo nzambe abongiselaki biso. Émission les analyses spirituelles tosala yango na nzela ya ba réflexion, méditation pe nzela ya mabondeli. Tango tozali kosala yango posa na biso ezalaka nini? Posa na biso ezalaka toyeba nzambe alingi nini e posa ya nzambe ezali nini. E tango tosali oyo elingi nzambe, tango pe tosali oyo ezali posa ya nzambe, nde na sima oyo nzambe abongiselaki yo na ngai tokozwa yango. Kasi soki tosali posa ya nzambe te, tosali pe maye nzambe alingi te, ezali pasi batata ba maman oyo nzambe abongiselaki biso tozwa yango. Yango wana biso tomipesa na nzela ya mabondeli, tomipesa na nzela ya koyekola mikanda ya lingomba, tomipesa na nzela ya koyekola banzembo na biso, komedite tango nyonso banzembo na biso, pe tomipesa na nzela ya koyekola pe maloba ya mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani, maloba ya banvoala misatu pe ba prophétie ya tata Simo Kimbangu Kiangani po epesa biso mayele pe bososoli ya koyeba posa ya nzambe, pamba te posa ya nzambe ebombami na ba message ya bapapa balobaki yango maso tokolobaka na bino soki batuni bino bapapa batikelaki bino nini botala kaka na oyo tokolobaka na bino mbala na mbala, c'est-à-dire posa ya nzambe ebombami pe na maloba ya bapapa. Soki pe tolobi toyeba lisusu posa ya nzambe tokosalaka pe effort ya koyekola banzembo na biso, parce que banzembo na biso ezali na ba message oyo ba ange bayaka kopesa yango epai ya ba papa to ba mama oyo tozalaka na bango na kati na lingomba, bango nde bakaptaka banzembo wana e ezali ba message ya pamela, ezali ba message ya méditation, ezali ba message ya louange, ezali ba message pe ya tubela to olimbisi ezali. Yango monaka ba angelu bayaka kopesa bandeko na biso o bakaptaka banzembo wana e ba message wana ezalaka posa ya bapapa, c'est-à-dire soki bapapa bazali kopamela biso na likambo moko baye kopesa nzembo wana epai ya bandeko na biso e na sima biso tokoyekola yango toyebi yango, e soki totie makambo wana en application ya solo batata ba mama nzambe akosepela. Nde ba effort na biso ezali toyeba posa ya nzambe ezali nini, tosala yango pe te nzambe asepela. Mikanda ya lingomba pe tosi toloba yango lere nyonso ezali moko ya makambo oyo ezalaka posa ya nzambe, c'est-à-dire nzambe apesi bato banganga nzambe bambuta pe mayele, e tango bakozwa mayele wana
ba memi ya moi pa ya mokonzi ya bule atali et soki amoni ete il faut atia mayele na eto abakisa mazangaki nde mokonzi ya bule akobakisaka mayele na likolo ya mikanda e na sima mokonzi ya bule akotiaka linzaka na ye. Soki mokonzi ya bule atie linzaka na ye na dokima nyonso elakisi ete likambo wana te ezalaki ya yo, ezali lisusu ya yo te, ekomi ya tata Nzambe. Topesaka exemple ya koloba ete koko na biso papa na biso Moïse tango azalaki kokende na mboka ya Ejipito mpona kolibere bana ya Israel, na mikakatano akutanaki na yango, na obstacle akutanaki na yango, azalaki na nzete na ye, nzete wana ezalaki ya Moïse. Mais tango Nzambe apesaki ye ba ordre na ba directive, nzete wana ebongwanaki nyoka, ekomaki na possession ya Nzambe. C'est-à-dire Moïse akomaki kotuna ordre ya Nzambe avant asimba nzete wana. C'est-à-dire oyo esalami na biso bato, soki Nzambe a confirmé yango, soki Nzambe a tie lizaka, elongwe ya biso bato ekomi ya Nzambe. Donc banzela misato wana nde epermetaka biso to réaliser émission les analyses spirituelles. Batata ba maman tokosenga na bino émission ya lelo olanda biso très attentivement. Tosalaki annonce na makambo na émission oyo tokosala lelo, et lelo yango ekoki nde tokosola na bino na bozindo nyonso poto yeba nini oyo papa analyste spirituel Guy Laurent Lobela abongiseli biso na mokomwa lelo na émission des analyses spirituelles. Donc avant tout d'abord tokota na sujet na biso tosengi na régie très rapidement à balancer les biso nzembo moko ya moke pour permettre biso to respirer avant tozonga na sujet na biso ya mokomwa lelo. Régie très rapidement balancer les biso tout d'abord moi nzembo ya moke pour tout se réfléchir. Merci.
na régie batata ba mama touti kolanda nzembo oyo bandeko na biso ya régie batieli biso. J'espère que nzembo oyo yebani, nzembo oyo pe pesi biso mayele, nzembo oyo pe ezongisi biso par rapport ya ndenge touti koloba ete émission na biso tosalaka yango na banzela misato, nzela ya koyekola banzembo na biso maloba ya bapapa pe mikanda ya lingomba. J'espère que esika yona ngai tozali nzembo oyo etei biso. Alors sujet na biso ya mokomwa lelo ezali nini? Tokosola na bino na bokebi nyonso. Émission des analyses spirituelles tokoloba yango lere nyonso. Ezali la seule émission oyo Nzambe na ba angelu balandaka. C'est-à-dire soki tolobi Nzambe na ba angelu balandaka yango ezali ete baye bazwa kata ya ko savourer ba émission na biso ezali kaka ba ange, parce que émission na biso ezali les analyses spirituelles. Donc nous sommes dans la spiritualité et ba ange bazalaka pe trop spirituel, et tango tozali ko partager biloko ya Nzambe, tango tozali ko partager volonté ya Nzambe, ezali ko sepelisa Nzambe, ezali pe ko sepelisa ba ange. C'est-à-dire tozali lokola ba porteur ya ba message oyo Nzambe azali na yango posa epanzana na mokili mobimba. Yango moni tozali koloba cette fois-ci émission des analyses spirituelles ezali la seule émission oyo Nzambe na ba angelu na ye ba kitaka ba fandi ensemble bazali kolanda biso ba yeba est-ce que message oyo topesi analyste spirituel amema epai ya bana na biso bana na ngai, est-ce que azali koloba yango ndenge totindeli ye, est-ce que azali koloba yango ndenge topeseli ye? Ba ange bazali ba témoin et Nzambe azali témoin ya émission tosalaka parce que alandaka yango ba angelu na yepe balandaka yango. Donc wana tokoti a commentaire ete mutu nyonso oyo azalaka na feeling ya kolanda émission na biso ayeba déjà que azali ange, parce que biloko oyo topesaka awa ezali biloko ya molimo. Soki ozali na maturité spirituelle ete, soki ozali pe moponamité, soki ozali pe na maturité ya responsabilité te par rapport ya mokumba oyo tata Simon Kimbangu ayaki kolonela biso na kati ya mboka na biso baindo, na kati ya continent na biso na Afrika, ezali pasi po ete okoka ko comprendre émission na biso pe okoka kolanda yango. Yango tozali kosenga na ba ange nyonso, ba ange, les anges oyo balandaka émission les analyses spirituelles, bo continuer kolanda émission des analyses spirituelles et kobongo la bino, bo continuer kolanda émission des analyses spirituelles et kozongisa bino na se ya makolo ya tata Nzambe, pamba te ye moko Nzambe azali le meilleur consommateur ya émission des analyses spirituelles, parce que makambu oyo tolobaka awa ezalaka posa na ye. Soki atalaka yango po ayeba est-ce que tozali kolobela yango ndenge ye azali kosenga ou bien tozali kolobela yango ndenge azali kosenga te. Tokonoka lokola mbula te na introduction na biso ndenge tolobi émission des analyses spirituelles ezali émission oyo Nzambe na ba angelu na ye balandaka yango. Sujet na biso ya mokolo mwa lelo ezali nini? Ndenge tolobaki cette fois-ci tozali ko demeurer na kolobela beaucoup plus sur la doctrine kimbongiste. Protégeons la doctrine kimbongiste nde ezali sujet na biso oyo tozali kolobela mikolo oyo pe toponi tolobela yango pe lisusu lelo. La doctrine kimbongiste en soi ezali nini? Doctrine kimbongiste ezali lolenge na biso. Ba kimbongiste lolenge na biso ya kofandela, lolenge na biso ya kolobela, lolenge na biso ya kosalela makambu, pe lolenge na biso ya kobikela. La doctrine kimbongiste ezali notre façon d'être, notre façon de faire des choses, notre façon de faire les choses, et puis ezali pe lisusu notre façon de parler, de regarder, c'est-à-dire lolenge na biso ya kobika, doctrine na biso ya ngwana. Ezala tozali na kati ya société. Un kimbangiste a ko garder toujours doctrine nae.
un Kimbangiste azali toujours identifié par rapport à la doctrine nae, par rapport à la efandeli nae, par rapport à la comportement na biso ba Kimbangiste. Ça fait partie aussi de la doctrine na biso, c'est-à-dire notre comportement. Yango boyoki Kimbangisa salaka boyete, Kimbangisa ibakate, Kimbangisa kotaka barete, Kimbangisa yoka kaba miziki ya libanda te, Kimbangisa binakate, Kimbangisa... Tout ça, ça fait partie na coutume na biso, na doctrine na biso. Et ce qui est talipé na kati ya ba méthodologie, et ce qui est talipé na kati ya ba principe et méthode, ce qui peut tali nyoso o ezali lokola ensemble ya mikanda o ezali ko orienter biso na lolenge moko boye ya développement yango to bengi yango ezali lokola doctrine na biso. D'autre part to occupé koloba coutume na biso. Biso ba Kimbangiste tozali na lolenge na biso ya esaleli ya makambo. Tozali na lolenge na biso ya emoneli ya makambo. Tozali na lolenge na biso ya elobeli efandeli pe lolenge na biso ya kobika. Batata ba maman émission na biso ya mokomwa lelo tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso parce que tokozala très profond na maye tokolo. J'espère que Mokumba epesa meli biso ya koteya. Mokumba epesa meli biso ya koteya. Koteya wana ezali kaka bato ya libanda te po babongwa na bakoma ba Kimbangiste. Koteya wana ezali pe kaka bandimi te. Koteya wana Mokumba epesa meli biso ya koteya. Ezala bato ya libanda, ezala bandimi, ezala banganga nzambe, ezala biso nyonso oyo tobiangami ba Kimbangiste. C'est-à-dire même ata na lipota ya papa Simon Kimbangu, responsabilité ezali ya biso banganga nzambe ya koteya. Parce que na kati ya lipota ya papa Simon Kimbangu bana bazali oyo bakolaka ndenge biso nyonso tozali kokola. Mais oyo pe ezali kosenga il faut bateyama po ete bakoma makasi. Un jour tango mosusu ba responsabilité ekopesa mela bango ya kokamba to kotambwisa eloko moko na kati na lingomba. Soki bateyamaki, soki toteyamaki, soki bambuta bateyami, soki banganga nzambe bateyami, soki libota esantu libota ya papa Simon Kimbangu bakoko banani biso baso soki toteyami nde tokozala capable ya kosala nini ya koasime responsabilité ya mokumba oyo papa Simon Kimbangu ayaki nango. Likambo ya papa Simon Kimbangu esi etamboli mokili mobili. Papa Jangenda asalaki effort atamboli presque mokili mobili. Aloni lingomba base to fondation déjà basalela kibiso. Et oyo etikali na biso ezali ndenge nini tokomema continuité ya likambo oyo papa Simon Kimbangu ayaki kokufela. Papa Simon Kimbangu anyokamelaki ndenge nini tokomema continuité ya likambo oyo bamvola misatu banyokwamelaki e ndenge nini tokomema continuité ya likambo oyo mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani azali komonela pasi kote ya biso kino mokomodele. Yango tolobi mosala oyo tokosalaka mokumba epesameli biso ya koteya na ba instance nyonso. Pona nini tolobi il faut toteya na ba instance nyonso? Parce que banda na libota esante ti na biso bandimi ba papa bateya kibiso. Muto ya koloba ete ngai nazalaki épargné na mateya oyo papa Jangenda bandaki kopesa azali te. Biso nyonso to bandaki kofanda tozali koyekola. Raison pour laquelle okomona yango kino lelo soki mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani aza koloba ba mama oyo bafandaka sima na ye, ba mama na biso, ba mama Sidoni, ba mama Mosa Papa Mbenza et les autres. Ce que tali na sima na bango omona ete bakomaka makambo oyo papa Simon Kimbangu kiangani alobaka. Parce que même bango bazali obligé ya koyekola likambo oyo. Même bango bazali obligé ya koyekola likambo oyo. Parce que
mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu Kiangani azali na oyo tolobaka yango lokola na ba identité ebele, c'est-à-dire nzambe kati na bato. Tango tozali kolia na ye, tango tozali kosolola na ye, soki ozali connecté oyeba ete nazala na ba réserve parce que mutu tozali kosolola na ye azali mutu ya ba double identité, azali mutu ya ba multiple identité. Parfois koki komikomisa moto bosololi na ye, bofandi na ye, bosololi na ye ayebisi yo pe makambo, mais soki ozwi ye na contexte ya bomoto tango so koki kobebisa peut-être makambo oyo azoyebisa yo azoyebisa yo yango na contexte spirituel. Alors yango moni tous ceux qui sont spirituels bazalaka prudent tango bazali kokota contact na mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu Kiangani. Et tous ceux qui sont spirituels bazwaka a considération makambo oyo mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu Kiangani alobaka. Pourquoi? Parce que azali na multiple identité oyo akoki ko changer yango ndenge tolobaka anytime, c'est-à-dire akoki kozala na contexte moko spirituel mais a visiter bino na sens moko charnel ya bonzoto, pardon, a visiter bino na bonzoto boye. Mais yo oki omona ye na miso ya bonzoto boye ke no nazali boso ya un homme ordinaire, mais spirituellement parlant ozali devant muto azali supernaturel. Donc voilà un peu batata ba maman ndenge tozali koloba ete mokumba epesameli biso ya koteya, ndenge toteyaka awa toteyaka sans frontière, parce que toza na maîtrise ya doctrine na biso, toza na maîtrise ya idéologie kimbongiste, tozali na maîtrise ya ba principe et méthode ya lingomba na biso, tozali na maîtrise ya coutume na biso ba kimbongiste. Et tozali lokola ba défenseur ya likambo oyo ya tata Simoki Mbangu, ba défenseur ya likambo tata Simoki Mbangu, c'est-à-dire même ozali nganga nzambe, même ozali non kimbangiste, même ozali kimbangiste, biso lokola toyekolaki, biso lokola toyebi lingomba ndenge etambolaka, toyebi doctrine na biso ndenge yango ezali, toyebi coutume na biso, tozali kokengela yango dans tous les sens. De fait que mutu abebisa yango te pamba te, soki tobebisi ezali lokola pasi oyo papa Simoki Mbangu amonaki 30 ans ya boloko 120 coups de fouet ekokende pamba. Pasi oyo bamvwala bamonaki ekokende pamba. Pasi pe oyo bakoko na biso bamonaki ekokende pamba. Yango moni totelemaka ntango nyonso mpona koteya. Mateya na biso ezalaka entre biso na biso bandimi. Toteyaka pe bambuta, toteyaka pe bandeko na biso oyo bazali na famille ya papa Simoki Mbangu. C'est-à-dire bana ya bapapa na biso, bapapa na biso et bato nyonso oyo tobiangami bakimbangiste. Pourquoi pas banon kimbangiste ba profiter na bamateya oyo tokoteyaka na kati na émission les analyses spirituelles. Ndenge tokoti koloba batata ba maman sujet na biso ezali protégeons la doctrine kimbangiste. Topesi pe bino doctrine kimbangiste ezali ni. Mais lelo tolingaki tolobela na cadre ya protégeons la doctrine kimbangiste nde tosalaki choix ya kolobela muke mwana na biso, ya kolobela muke leki na biso, ya kolobela muke papa na biso na kombo ya papa Tracy. Toyebi ete ba video ya papa Tracy ezali kobetisa bandimi ebele mababu. Toza na ba video ebele ya papa Tracy, tokotiela bino quelques vidéos à titre d'exemple juste pour epesa bino mwa likanisi na esika nini tomoni ete il faut toteya. Soki toteyi te
mutu mususu akouta libanda te po aya koteya. Yango moni biso tozali kozwa courage ya koteya parce que tozali na maîtrise ya doctrine na biso. Tozali na maîtrise ya makambu oyo ya papa Simon Kimbangu, ya makambu ya makambu oyo ya papa Simon Kimbangu, et tozali na maîtrise ya ba principe et méthode na biso na idéologie Kimbangu. Yango tozali koteya. Tokomeka kolobela nke na kati ya émission oyo papa na biso, papa Tracy. Et avant de lobela papa Tracy, nde tokosala invitation na biso epai ya banganga nzambe, epai pe ya bato oyo bazali tout autour ya papa na biso, papa Tracy. J'espère que tolandi ndenge nini émission na biso ekokendele. Tozali na thème oyo tolobi protégeons la doctrine kimbangiste. Na kati ya thème ya protégeons la doctrine kimbangiste, nde tokolobela moke likambo ya papa Tracy. Et avant tolobela makambo ya papa Tracy, tokosenga moke ou bien tokosala appel na bambuta na biso ya haut niveau, parce que biso todilaka mingi na bambuta ya haut niveau na mateya na biso, po kuna nde ezali base ya orientation ya idéologie kimbangiste. Tokosenga na bambuta ya haut niveau, na niveau ya cabinet, ba représentant, ba pasteur, banganga nzambe ya minene, tokosenga na bino bofanda bolanda biso na émission les analyses spirituelles. Nayebi ke ekozala pasi maye tokolakisa lelo, nayebi ke ekozala pasi maye tokolakisa bino mokomwa lelo pe maye tokoloba, mais ezali devoir na biso etake bapanzisamo, ezali devoir na biso etake bateyi toteya, parce que soki yo teyi te etake nganga nzambe, soki pe baye bazali tout autour ya papa Tracy bateyi ye, soki pe biso toteyi ye, mutu akouta libanda po aya koteya bana na biso, baleki na biso, pe bapapa na biso akozala te. C'est-à-dire devoir ezali ya biso, tosala yango, toteya yango, tolakisa bango lingomba, tolakisa bango coutume na biso, tolakisa bango doctrine na biso, tolakisa bango ndenge nini lingomba etambolaka. Soki yo sali yango te etake nganga nzambe, soki ngai pe nasali yango te etake motei mopanzisa, baye pe bakozalaka tout autour na ye na bango. Soki basali yango te, mutu mususu akouta libanda aya kosala yango akozala te. Yango tozali kozwa responsabilité wana ya koteya bana na biso, koteya baleki na biso, koteya pe bapapa na biso. Voilà batata ba maman, émission na biso ndenge tokokela na yango yango wana. Mais po tomela mwa mai ndenge ezalaka kaka, tosengi na régie très rapidement abawansele biso tout d'abord nzembo ya mokuse, bongo tokozonga to travailler na bino ensemble émission oyo tobongiseli bino lelo. Tokolakisa bino quelques vidéos ya papa Tracy, et tokozala na motuna ya kotuna banganga nzambe, et na sima tokozala na conseil ya kopesa epai ya mwana na biso, papa na biso, pe ndeko na biso, papa Tracy. C'est parti avec Nzembo Nanzela ya Régie. Merci. Asenga kingai bongo, napesa kie, ya lingomba pe bokonzi ya leta.
asengaki ngai nzela kotana na lingomba akotaki na lingomba mwasi na ye na bana na ye bana asengaki ngai bongo napesaki ye ya lingomba pe bokonzi ya leta asengaki ngai bongo napesaki ye ya lingomba pe bokonzi ya leta nadimaki bana ya satana nakonga na lingomba wekena te ya bango soki bakoki babongono wana baboyidoni ya mbongoranga nosala lisusu ya mbongoranga satana nanga lingomba na bonebe baboyida bango ya mbongoranga nosala lisusu ya mbongoranga satana nanga lingomba na bonebe nadimaki bana ya satana nakonga na lingomba wekena te ya bango soki bakosi